Lo nasekele olamba na bino na olamba madiso okalinga kwa biso batakisangani madiso okalinga na mipanzi na kati. Tu sors pas na épices. Na épices. Magasin pour ça va maïté. Na nyonso za pour ça maïté. Ça va na bagie ya ba viande steak. Pour ça na moté. Salut chers amis internet, c'est bien votre humble serviteur Airlove Erabolingo. Appelez-moi l'enfant de Dieu parce que je suis l'enfant de Dieu. Nazana plaisir lelo ya ko présenter les bino émission moko na kombo ya sekele ya kolamba. Sekele ya kolamba. Pourquoi sekele ya kolamba? Parce que tozana ba repebele oyo bo découvrana ona nous bo découvrate. Toujours awa na kati ya chaîne bino bolinga kamingi chez Dada International. Vous s'abonnez massivement sur Dada International TV, bokozala jamais déçu. Tota ko laksa bino balambela biso muto ya ntaba. Bo sepela inango. Basaleli biso ba omelette, basaleli biso ba repas tout, to présenter les bino awa c'est Dada International TV. Lelo nazana plaisir lelo su ya koyambela bino ser na bino na kombo ya Kevin Nkele kaka ye wana aza cuisinier na biso oyo azopesa bino ba repas ya kitoko azolambela bino biloko bino bo sepela nango oyo bazobenga keno Kevin basalaka boye eza bien basalaka ngo ndenge nini eza bien na ba acte bozo sala parce que soko yebe loko te foko tuna babi motuna ezalaka lisasi te motuna ezalaka mondoki te motuna ebomaka nango te bosabone kaka massivement sur Dada International TV. Ndeka ngana lo boza décité merci na yo vraiment na ndenge nyonso sabona fa na chaîne Mati mangembi ya ba Mati mwasi moko ya mwendo ya kitoko la confiance vraiment babimo ya za confiance eza ndenge moko na yo vraiment haute autorité Ambroise Yoba mon papa d'amour papa oya ngai pe na yo mon boss Ramses Yoba pe babi coach Roger zo coaché wana na baliège wana coach Roger zo coaché avec maman Chantal Kenge mupanzi wana mère moko zo simba coach Roger kitoko. Merci maman na yo pendengo za ko contribuer na émission oyo sekele ya kolamba na ba conseil na yo na repas oyo utakoleka mutata bando sepela ki obenga ki maman pona yo posala ya coach Roger eloko wana esala ki plaisir. Sans plus tarder tout tambola to poussa na pembeni ya ser na biso vraiment Kevin Kele na ndenge azali kolambela biso lelo bombeli bisoni. Babone à Dada International lo bo découvrir ser na bino Kevin Kele ablambeli biso nini bazolambela biso nini. Tokoki tambola to panzara maramonde ngezalara avec ser na biso Kevin Kele vraiment merci na yo moko vraiment Dada International boss ya chaîne oyo ngabenga ki Moselu parce que comme on est pesara Moselu merci na yo pe maman top babi kilo ya monde. Bonjour maman. Bonjour. Maman Kevin o se kana nekite ngasko la sepela mo simo boye alamba bien ko se kana pe su kitoko. Mama lelo bombeli biso ni surprise nini lelo na sekele ya kolamba ya lelo bombeli biso. Lelo nasekele olamba na bombeli bino na olamba madiso okalinga kwa biso batakisangani madiso okalinga na mipanzi na kati na loso elia magana loso mais na osala ngo na makemba kotokisa na loso pe izali bino mo boyoki lo ma Kevin azolambela biso madesu ya kokalinga madesu bakalinga ngo bazwisi oyo mipanzi bache na kati tala sekele ya kolamba bisike ezomema biso tala Dada International lenya zopesa bino so mama neti na biloko olamba quoi madesu bacha ya kokalinga bacha mipanzi na kati Beti bepisi nini bachaka na kati ya biloko wa bepisi na ngai eza nola lokwa madesu nyonso te mais na ocha nazana poivron Naza na oignon
oignon. Nana ciboulette. Ciboulette Ndempi. Ah, ciboulette. C'est ça. Nana céleri. Naza. Ou tomate ça? Tomate. Naza na tomate. Naza pe na muscade na ngai. Naza na muscade na ngai. Yango ya? Oui, naza pe na muscade. Yango net et osala makambo ke noto. Naza pe na tomate ya mbuma. Na tomate ya mbuma. Na pipi na nga mobesu. Pipi na nga eteli comme pe eteli te. O mukie wana o eswaka babenga ya nzungu tenge. Comment wana nde zadia. Te wani za bloa madesu te. Madesu te me adwa tunsu ba mo yoka da estoma pasi. So to chango meza dega. Na ba estoma. Wana bomit. Ok, biso batu to be ba ebobela ka mo estoma. Mama biso atie susu wana na kati et ça moi ja madesu déjà yango mo pesa moi systématique. So atie susu wana et ça moi ja babisekele ya kolamba nde makambo. Babisekele ya kolamba nde makambo sur Dada International TV. Vous abonnez massivement sur Dada International TV. Vous allez jamais déci. Vous allez pas na bino nyos. Quand netoye sabino bobanda ki wana na ba mitu ya ngulu, bolie ba maboke, bolie ba nini, borodame tolia kaka sur Dada International TV. Peka avec maman na biso Kevin Nkele azopesa makambo. Azolamba ndenge senge kolamba babi mwasi nyonso kitoko, mwasi nyonso za kitoko lokwa Matima Ngembi. Foye ba pe kolamba. Mwasi nyonso za kitoko lokola Kevin Kele foye ba kolamba lokola Vanessa yo bo foye ba kolamba. Mama siko awa madesu na biso eza déjà na moto comment madesu sina kitisaki yango. OK, madesu déjà d'ailleurs kita. Sina kitisaki yango. On sait ce qu'on a kadinga yango. Donc ne madesu ezala soki toki. O toki sinon madesu. Toki si madesu na pe ya pamba tan toki si on a épices. OK. Pourquoi otokisi madesu na yo na ba épices? Otokisi on a épices pona madesu pesa lokwa légumes. OK. Ezwa moi saveur, ya moi mungwa, ya moi ail, ya moi feuille solo wana, ya on a tokisa ki on a ba épices. Pa na okalinga ngo na cha maïté. OK. Ya on a tokisa ki on da na ba épices nango. Wa soki na sengi na olina bakisa na yoki mungwa te kena na bakisa mungwa ezali mbimba. Ya on a tokisa ki on déjà mungwa na madesu. OK, ba téléspectateur na biso obolanda biso na Dada International, madesu na biso boza komona awa, eza déjà ya kotokisa na ba épices na mungwa. Parce que maman Kevin a expliqué biso que non soka tokisa ngo sans mungwa, tango ko tia mungwa e ko bima mibimba. Yango tokisa ko na mungwa na ba épices pona ekota epesa lisusu elengi. Ba mama nyonso oyo bolambaka Obotoksa peut-être madesu na bino sans mungwa lelo peut-être bo apporter madame maman Kevin a apporté le bino un plus faut toksa madesu no ya kokalinga boninge azo sala na mungwa moi épice pona ekota et sala ka bien bolanda biso toujours sur Dada International TV pour ça la jamais ici Côte Roger Coach Roger motema bata mama Chantal wana vraiment ma Chantal Kenge babi mère Mikolota ba repas comme sale la père confirmant le papa Roger Coach Roger azolia kitoko donc Coach Roger biso to zala to oubliera jamais yo to zala na rapona yo to sala makambo na ningo pesa ba conseil wana et ça la bien na yo pe mon boss Ramsès yo bazala toujours branché na ba commentaire nous commenter na ba commande nous ça les repas net bloco utako le kawana obaki na fête vraiment maman wana za ngabe ngaki mon boss ndeko na Ramsès yo ba abaki na fête na e ba bloco sala ki on est ba boulette ni d'oiseau wana jour à fête na yo ne mutoro sala ngo na ebiso ngo plein d'émissions parce que benga nga bisinga love bloco wana ki to na sala ki on a présenté yo bisinga non to benga yo pour sala bloco wana problème ezate tozela toza pona bango. OK rama yo mo yo ki non aza pona biso simple tade to kotika mama asala moi musala moi dimi
biso tozozonga na biso ka po totambola ndenge esengeli awa na Dada International TV topesaka makambo ndenge kaka ezosenga babinde boma nzambe polonga biso babiso bomi nzambe olongi Dada International TV so bomi nzambe olongi Air Love Air Abolingo papa na Dawi ayikeka bongo bomi nzambe olongi biso bomi nzambe olongi Sandrine Yoba number 1 sœur na biso vraiment bomi nzambe olongi Hervé Yoba papa na Nursia Yoba ba vena ngai I don't know, being on my things with one. Uche bilo na modo? Não joga bem sério. Malandi ya Dada International to sabino to pesa bilota parce que tu là ça na biso Kevin ta mso bongisa ba biloko misusu oyo akoki ko bongisa siko to moni akomi na étape ya kokata makemba mais to moni su banzungu ne na moto mama Kevin oyo za na moto kunezanya wana mipanzi na otokisa panzi otokisa mipanzi ochana kati ya madesu mipanzi na ochana kati ya madesu pourquoi pas tout le monde a watu balamba olambi mipanzi okalingi oche mupanzi accompagner madesu pourquoi yozo sala que non mipanzi wana pona eza mupanzi pona ko accompagner repas na biso eza madesu mais yozo yango chango kaka na kati ya madesu oui ngai nazo lamba mapendo lobi mais nga le na préféré na salango bongo we lamba manakati ya madesu ekotaka kotokisa mbongo te na otokisa mpanzi ndi na otokisa ngo aparte nazo tokisa ngo aparte mais ke madesu na tikaki yango à côté yango pesko nazo salango pe à côté et puis na air moko ego sangana yango na salango bongo siko différence nini skizenga le kananga boy pona ndi nazo mboyo mo musala différence nini eza entre madesu nini mipanzo balambi mupanzi bachango accompagner madesu na mipanzo ndenge yo lamba basangisa na madesu différence eza ndenge nini na biloko wana bibale différence ezali ngai nazo salango na bebe na chama ite na madesu na ngiza madesu okalinga ya onso na bena na chama mipanzi bongo esenga na chama ya onso na tokisa ngo à côté il faut ya fait na tokisa mipanzi à part ne pe na tokisa ki pe madesu à part et puis era na osala sko sauce na ngai ya madesu nge na kokotisa ngo mipanzi pe kozwa place nango. OK bino nyonso bolandi mama na biso Kevin ndenge alobi soki asengaki kotokisa mipanzi na madesu fele madesu ne acha mai siko asali musala nini azui madesu ne atokisa ngo mupanzi azui pe mipanzi ne atokisa ngo mupanzi tangu ya sauce ne akozwa mipanzi na ye azui ache na kati ya madesu
Nde Gloire Mubombi alingaka. Ndenge? Nde Gloire Mubombi alingaka. Gloire Mubombi. Gloire Mubombi alingaka bongo so alingaka bongo na fufu. Neti ngape kunde na préféré mona fufu makemba ndeza. Fufu. Lokwa tonton Kitadi. Tonton Kitadi na lubise yalingaka bongo. Yalinga bongo. Prénom neka Kitadi. Kitadi kaka. Comment mesana? Ba ba yebi. Oui, bien ça, ça boue bien. Ba ba yebi. Ba comprendre. Parce que ngape na luka kana yiba. Bien wana ka kumbune Kitadi na lubisi. Prénom Kitadi kaka. Merci tonton biso Kitadi. Si ko sali ba dédicace no ya ngwala. Kitadi babio sepela na ngobongo mena na ofina parce que biso pe ngape na lingala na ofina mais lelo no wa mi mabo makemba leti majita ngama ninga asala kanga mwana soka uti soka ye mwana bana vyo na déclarer mama nalia mateme mama ye la melinga mateme koza ba mama kitoko ezala bien koza na mama moko azala mutima munene kola mama Brigitte ngama lokola ba tante nanga ba français ngama ezala bien mama bayebi olamba bayebi ke biso pe bana bien ça nanga Kevin soto koki omona bilo no kozala moto ekosala biso oh siko makemba yango kaka ndo zipi yango isusu ba poso makemba na zipi onka yango po eza moi eza da ya pete so na tokisa na mai ekota mai ya fona sala on boye sala ko moi liboke moko oh nengo chango boye eza teke otokisa ngo esala moi jamo liboke tano ba bonino ya de international botala nana makemba bazui ba poso na ba cheliko lote meza pete po ekota mai te ekota mai te mo chango mai na che mai me mingi te babi maramba boye fo kaka ser na biso Kevin kelende kaka lelo ezo compter na joyeux anniversaire à Mami Kele maître. Oh MK ser na biso parler joyeux anniversaire na de la part de Air Love Mister Lova moto yambo ya bolingo ba bon anniversaire na ser na biso RK vraiment le leur jour na to CP la net au CP là et ça la bien coach ah coach Roger oui coach Roger pesa makambu nenge singi tout à l'heure bilo a ser na biso a fongole biso onde mi panzi ha panzi et panzo bocha na kati ya madesu mi panzo ngo tokisi ngo na be pis pe kaka tokisi pe kana be pis na tokisi ni kai na epis bana posa ba maite na nyoso za posa maite posa ba mana baji ya ba viande te na posa mote lezo sala boye azo kitisa ngo nazo kitisa ngo na kadi ndango onde ya bodi beli pe ko cha badi wana to bomanya mama mais faut kitisa ngo ça mon système merci Anisias yo moko mona jour anniversaire na yo mbota melamu na ba bito sepela mais anniversaire on temeza yo lelo pe les soso ko benga ser na biso Kevin Nkele asalelo ba repo azosala mikolo na dada international babi awa ba pesa ne bako et pas basia mabala baso bozano na ba palais et pas ba célibataire lokola ba biso ba Air Love boye ba pesa biso bako ndeka totala boye photo kangara neti nga na za moso video boye na yo tuna ser na nga osali ne osala ki on nini o chaki ngo be pis nini. Bon anniversaire na yo lisusu MK babi ser moko aza kitoko moi trop velu aza trop velu MK joyeux anniversaire na yo ato aussi mon boss Ramses Yoba yo raté jamais rata Percy Bokako ya ba Percy Jogo Jamba international babi international Eric Jamba babi lokolo epelaka toujours moto bamasa na ngai amasa na ngai direct de Paris Viali Bonokoko la merveille babi bamasa na ngai batikaka masa na bango te ba JDFM ba Dan Vemba na bangola wana batika nga masa na bango te ba Stone Mankoye direct des États-Unis papa ya 3 mapasa
père triplé na États-Unis wana masa na ngai ya maître babi kozala na ba masa no pe ba maître ezalaka bien airbag je suis le bagwabi masa na nga airbag ba ve na nga na ba budget wana ba Paul Kimana na ba ve na nga na budget ba Paul Kimana na ba ve na nga na ba douane wana lokola ba Imani Mukendi surtout ye na ba brasscol na bango wana namoni pe ve na nga azuka azuka ba ve na nga babi ba jour biso tokozala na ba makambo toza déjà na bato toza ba coach Roger na ba Liège wana na ba mama Chantal Kenge ba pesa biso makambo surtout ye na ba Londres wana to ba Jani Buditu ya ba Jani balinga otika ya bango nde côté ya bango ya yate Air Love ba Stella Chango batika ka biso te to continuer mission na biso to moni mère na biso tie biso ba mafuta c'est ya komi vraiment nde na étape ya kokalinga parce que ya bi lelo sala nyonso système ya kokalinga la biso madeso to lia lelo madeso kokalinga bacha siko mipanzi odoke za mwa mupanzi po na mwa viande mais bacha ngona kati toluka ndesko to yeba repango kombo na ngonde lelo ezani mama Kevin réponse ya biso lelo kombo na ngozani madeso kokalinga ezaka vraiment na kombo te donc ezali kaka madeso na kobenga madeso ka ya kokalinga parce que ya tolamba madesu mina ndako te fois tochaka mai mais ya lelo eza ya kokalinga eloko susu oyo bachaka mingi bayeba kokalinga misuni na bango te mpona bayebi ke eza yango ya supu mais nga nazotia yango ya supu te yango wana nalingi musuni ezala na mwa zei te yango nakokalinga yango oyoki mama biso alobi alingi musuni ne ezala mwa zei te yango azokalinga yango bolambaka mwa ya supu wana neti biso tolinga mwana ntongo wana mwa vite fait wana ya supu toyeba mpe oyo neti nga naokanga mikolo naokanga bon célibataire comme elle naokanga nde mikolo barepa tu baosala naotunaka botie pisi nini botie nini na kati merci na yo vraiment boss ya chaîne Dada International kanda nga bengaki moselu Dada International mwasi moko kitoko mwasi moko atai boye merci na yo na ba opportunité oyo bozali kopesa biso o baganga mama bomimboka mekangi te fe ganga to ganga mama bomimboka ana Dada International o to ganga te na kwa ngule sotaka ngule sotaka ils ont merveille bon kile en direct de Belgique. Nani Panzi, merveille bon kile. Il y a bateau Dimitri. Il y a bateau Bandi. Donc, mi Panzi oh il y a merveille ici c'est la honte à 4 kwanga. Mpanzi mo. Ate. Alia kandenge koki sikwa linga kwanga misko na moni mi Panzi na moni. Mais vraiment ma moni mbala mona mipanzi docteur yo po tala biso raisonner maman benga kaka awa na Dada International TV ozo ba repas oyo babi boza bonene massivement boza bonne massivement bozalaka jamais déçu bozwara awa ba gag na bino ya bien ba émission ya bien ba film ya bien ba repas pe ya bien net mikoto continue système ba repas tout là c'est bino tous les sortes ba repas Dada International nzamba pambola yo nzamba pambola héritier Watanabe la Pulga Cosa Nostra mais c'est les chanteurs bientôt là ni ange ni démon tout simplement yo peso nugire pas wata la biso wata ya la team le roi ba fanya lopeza bukasa ya ba la team obengi biso waka
Ndenge toyebisa bino sur Dada International, toujours continuer toujours avec notre sœur Kevin Kele Aza awana biso. Sœur na biso, ce qu'on a un moment où to comme une étape nini ya biloko na biso ya mokolo na lelo. Une étape nazo sala sauce nanga ya biloko nanga nyonso. Sauce nanga ya nazo sala sauce nanga nazo kende na kokalinga madesu nazo lembisa na oyo po madesu ekalinga makasi te yango nazo kende kotya sauce nanga ekalinga mana. Donc soki sauce ndenge okalinga sauce boy so sauce bepice na biso ekalingami ne wana nde place okoki kotya nini madesu wana nde nakoki kotya madesu na biso tokiselaki biso yango na bepice ntango ozokongisu okalinga yango ozokalinga yango esu na bepice est ce que bepice yango ekoleka na kati ya madesu te? Bepice eleka na madesu te. Ok, babone tu ya Dada International TV tokomi na étape bazokalingela biso madesu donc faut tomona ndenge nini baokalingela biso madesu yango mais faut bazela quoi bepice elemba bongo bacha madesu yango pe bakokalinga yango vraiment makasi te mpona elemba makasi te koma pete te obe koma lokola poto te bazokalinga yango na mesure oke non oyo ekomonana ndeti madesu balambaka enoke non ozolia yango boye lokola poto te. Tout ça toujours avec notre sœur Kevin Kele aza toujours na biso awa na repa na ya lelo madesu ya kokalinga madesu bakalinga bacha mipanzi na kati olia yango na makemba bena biso ke tolia yango na makemba tolia yango na loso abi pe ba oyo balingaka kolia yango fufu bakolia le liama na ba plan nyonso na ba bilo nyonso ekompagnera ba plan na biso tout donc olia yango pe na lipa ba ebolingaka lipa bokoko olia yango na lipa ba ebolingaka fufu lo ba biso erlof to linga na biso ba semoule to olia na semoule ba ebolingaka makemba oyo alituma olia makemba ka batokisa bokolia ba balingaka loso lokola ba Ramses Yoba mon boss okolia pour Ramses Yoba mon boss à moi il a jamais raté il a jamais tout raté Ramses Yoba il a lingaka loso ba grâce à Eka Ekondo maman nanio maman moi ça bata Hervé Yoba bango balingaka baloso na tante na nga pe chérie lokola Francine ngama wana tante na nga ya bolingo tante selon mon cœur balinga baloso maman na nga Brigitte ngama ebike mwana Erlove ye alingaka nekaka fofo atosi haute autorité Ambroise Yoba mon papa beaucoup de respect pana yo papa onyo sosala pona nga mwana ona onyo sosala rapona nga mwana yo en 15 jours mwana kozala engraveur papa bwakela okaba fleur na maman Brigitte nga mesika bozali nzamba batelela nga bino toujours nzamba zalaka na bino nzamba pesa biso otolinga nzamba pesa biso pona biso pe to sala mosalo bino bosala ki pona biso bana bino to sala bien ça na biso comme une étape a comme okangi na biso madesu na biso to moni déjà ina madesu c'est que comme prêt à sanctionner biso ba madesu na sauce akalinga ngo so so madesu kalingi yango nano na sauce après nini quoi viande na biso chango après oui na ocha viande na biso après na sauce na ngano ebela et puis na oyeba non non biso koloba quelque chose balusa non mais faut namba ba mona vraiment sœur na nga ba mona ro bien parce que toi ba mona bien baza ko juger kitoko na yo baza ko juger pe elambeli na yo parce que ba mona za moi si kitoko tango lamba pe bien donc ezo sala kaka bien on a linga chaque fois tango pe sa biso explication malgré zo landela biloko poésie kate mais hôtel la biso caméra au kiolo bana aussi quoi
sauce nanga na ozela ebela et puis ndena oyeba siko kotia madesu nanga na kokalinga pe su madesu na sauce wana na omona et mariner tous les deux madesu na sauce et mariner ndena oyeba kotia viande na ngai. Naza na question mona ngena tuna ntango madesu na yo osangisi yango na sauce parce que esenga obalusa mpona ekangama to bezika te ntango ozobalusa madesu wana ekokomisa madesu potopoto to be ekolembisa madesu yango makasi te. Madesu déjà nde na mesure na belisaki yango déjà ekome makasi te elemba makasi te donc no balon te lokwa na fina donc no balon mipanzi pona kaka esangana no balon te lokwa na fina te no balon mipanzi. Ok, merci. Ça on a besoin expliquer bien à quoi balusa ngo mipanzi pona e finanate yope kuna Marie Olenga bakota ba Canada wana ba Marie Olenga bazala ba Chantal Nikia Chantal Love ya batu yaza ya batu baser na nga lokola ba Chanceline Mangiri Erlove bazala ka ngana mutu te ba Chanceline Mangiri wana na ba Canada wana na yo pe Pamela Mangiri joyeux anniversaire na yo ma sœur vraiment anniversaire na yo Erlove naza de cœur avec yo na lenga ko yo yebi ma belle sœur d'amour yo sœur na nga na lela na bandenge nyonso na kolinga ko kaka na kolinga kabino pe kaka vraiment merci pe na yo Gladys Tenda wana mama ba Bobby moi mobali moko azana kitoko ya 10,000 femmes ya Canada ou baza ba d'origine canadien mwana mobali alia bango na beauté apesi bino ba mbote toza toujours branché bo zapper même pas parce que makambo epesa mawa makambo ezopesa ma namoni nde sosa ngo ebelia banga pe na komino wa cuisine nga pe na olandela ba faire ngo na olandela ba faire cuisine ngo nene ebelia non te belia ngande na pressé vous comprendre nga moi pressé ko ça célibataire tout ça la moi bilo moi pressé l'autre ça toujours wa tous un mélange na biso on peut ça soka 2 minutes to zonga so a comme une étape ya ko mélanger sauce na ye ndenga lobele biso na madesu to moni so sengi na aider na go aider asa nanga na moni loko mo kilo so sengi na aider na ko aider faut ko aider ka ba mama même biba papa na ndako faut ko aider ka ba mama mama za être oyo faut pc valeur il faut linga mingi parce que ba mama bazana ba secret ya ndako ebele biso ba papa to kinara misala moni mama tikala na ndako azo préparer les biso o esengela ya kolia azo bongsila yo place okolala azo bongsila place ozo vanda place même osala ka petit besoin grand besoin maman nde abongisa kango to linga ba mama na biso ba boti biso biologique makasi mwana mobali linga mama na o makasi linga papa na yo parce que bango nde basala ke yo ya na mokili mobali linga mwasi na yo lokolo milingaka lokolo lingaka bandeko na yo omona mabeza na mokili te yo pe mwasi mema tomoni ya ser na biso direct mama bino bosarana na olamba bazwi vraiment mipanzi na kati ya madesu. Merci bandeko na biso ya Dada International boyebi ba caprice ezalaka na bakina ser na biso azolamba kora ekei boyebi ke toala kini quelque chose apesi biso moi 2 mois moko boye gratuit mais courant ngo sa biso moi ja ne ser na biso azwi ta abimesela biso ngo libanda acha na makala bo comprendre biso madesu na biso ba chemi panzi na kati pe okalinga na ona makala ya voix passer ba gouvernement na biso boye ba neni boko traitara na biso population na biso bino vraiment courant katana boye sala pe fo ntola ma vabilo kitoko boye madesu bakalinga ba cha système parce qu'on a moni to comme koma na biso faire à la fin to comme vers la fin de la lobaki kaka nini ni alobaki na chama ite moni maizati wil kaka
wilka nde ezojoue rôle yango wana etoka kaka moke epi nakitisa yango. tomoni obwaki mwa 3 mbuma pilipili me na suka po mbuma pilipili ese pilipili obwaki na suka ese kolemba vraiment na temps oyo tyango bamoni moto na nga eza makasi te donc ebela mwa fait doux donc on finika pilipili wana evimba epi epesaka solo pipi wana ekovimba ekopesaka solo. Merci na bino babone tout ya Dada International ba fleuri flair internet balandi nyonso ya Dada International TV tobandela bino émission na biso ya sekele ya kolamba malamu tokomi na suka ya émission na biso sekele ya kolamba mama na biso Kevin Kele akoki kosalela biso un peu résumé ya lubu na ye asaleli biso lelo obenga ngo cuisine de valeur ya cuisine de valeur asaleli biso lelo. Est-ce que kosalela biso un petit résumé ya cuisine de valeur ya lelo? Résumé ya cuisine nga ya lelo eza ke na bandaki na madesi nga kotokisa et puis na tokisaki mipanzi nakalingaki mipanzi na ngai nasalaki sauce na ngai mafuta ezalaki ya komonana biloko na ngai ne bande nalobaki naza na besoin mai te yango nasala madesu na ngai ya kokalinga ezalaki accompagné na makemba na loso mais eliamaka na nyonso na fufu po koki olia pomme de terre okoki mpe kolia mais olo nasalika makemba na loso nalambaki madesu na ngai nazalaki na poivron nazalaki na litungulu nazalaki na ndembi nazalaki na tomate nazalaki na muscade nazalaki pe na ail yango résultat yango ebimi ba nini bat ba olia nde ba oyeba mais yo pofolia nga na kolia mais nga moso na leso na leki mungu nga na lobaka bien bato ba olia nde ba oyeba koloba mungu ekoki eleki ezangi na ebite neti mama Dada abandi déjà kolia boy mama Dada akoyeba peut-être mungu asoki eleki ou bien ekoki epa na yo mtu bandi kolia biloko yango eza ndenge nini o ma deso goma noso elengi mo eza non en fait bato quand ça a été que tout bara eza bien pour to lier ma elo msusu pe okomona ka boye yo mo comprendre ka ke eza bien donc bato nyonso balinga Dada International télévision ba s'abonner na chaîne biso du jour au jour na lobaki concernant Kevin Bobandozo ba recette o pa monique azana besoin de types qui a ça la service traiteur na bosana ko ba sala pe ba maquillage ndinga zala boy donc aza pe coiffeuse aza moi si oyo ndinga na ba femme a plusieurs options y est pas sa femme de valeur na ba option pe ebele na ndenge na ye donc je te dis ata olinga lo sauter olia à tout l'ingalo sauté tu dois manger c'est trop bon donc dans olia pinza donc na moni lo ko lo bati mais je m'aimerais à chaque fois avant de cette émission na appeler ça numéro na parce que cause mutum soit tala mutum tabate mutum soit tala recette il y a samoussa te na boulette à tali quand même il y a madesu azui moyen en contacter et ça la bien pour na batu oyo bazana besoin d'être alambela bango parce que alamba na ba fête alamba kana ba matanga asalela rabatu donc na ba fête na en fait manifestation nyonso neti na ba fête déjà to joli client moko déjà abenga kingai Ramses Yoba azo akoya ko sala libala ne awa déjà loba kino mama akosalele biloko wana Ramses Yoba ko changer te ya ko changer te to chem te nga so changer moi ebi kanga mona bando chacha chacha na te merci beaucoup na coach na biso otika biso te coach Roger Botondo motema ya Chantal Kenge wana ya na biso na beau-frère na biso ya louer te donc beau-frère na biso habite faut na soutenir belle sœur nanga
mosala esalama mpe bomona et puis topesaka merci na bato nyonso balingaka biso bapesa biso confiance bakotunde kaka kosabone na Dada International Télévision du jour au jour toyela bino mosala ka ndenge ezalaka mpo yango nde tata na mama. Merci Dada International yango nde tata na mama. Sœur na biso Kevin Kele repas ya lelo odédié yango na nani? Na na dédié repas ya lelo pa honorable Edingolo babi na lemba honorable aka moko lemba mobimba wana c'est nom Dada International honorable aka moko on a lié à 100 francs na mila mai na Edingolo na dédié repas oyo. Merci beaucoup honorable Edingolo to dédié yango ngape na dédié yango lokola Dada International. Mama yo dédié nani? Ngai na dédié na Mama Lekinanga Anna Bunda en direct de Belgique. Merveille Bonkile. Yaïget Kitoko. Pourquoi pas Tanti Ghislaine Matondo. Azasiko na Suisse. Wana ya mutema. Bambote na ebele sika zali. Omega Nganga na Bosaniete ma copine. Merveille Bonkile. Maman na Berlinda. Madame Dimitri Bandenai. Na les mbingazor de la famille Kele. Francis Yamoulaï aza invité na biso pe ya lelo beaucoup monde na table. Voilà, d'abord ça ni joyeux anniversaire hein. Grande sœur Oyo Kevin Alandi. Mamie Kele, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Donc joyeux anniversaire à Mamie Kele. Yem ta atelemela biso sambela biso donc. Joyeux anniversaire, plein de bonnes choses. Nzamba sala obolamu oyo zoate baneleka ane oyo nzambe akokisa ngo bon appétit ya. OK, merci beaucoup na babone nyonso ya Dada International TV. To bandaki na bino malamu pe to komi na bino na suka ya émission lelo sekele ya kolamba. Kevin Kele a présenté les bino lelo biloko oka boy pesi kitoko. Merci na yo Ramses yoba ya ba Ramses wana mo boss na kobenga ke kaka boss Timo Kile kosila. Merci pe na yo mon papa d'amour Patrick Ngambe le poids lourd de la presse wana za papa nanga yenda pesa ba makambo yenda pesa nga ba makambo ebele Patrick Ngambe na kozalaka jamais ingrat envers yo. Merci na yo mon papa c'est long cœur nanga Air Love. Nathalie Capita wana mère nanga aloba adopta Air Love. Nathalie Capita wa Nathalie adopta Air Love maman nanga. Attends si mon papa d'amour Ambroise Yoba haute autorité Ambroise Yoba papa ba Nadège Yoba ya ba Sandrine Yoba ya ba Hervé Yoba ya ba mon boss Ramses Yoba pe à toi Adrisha motomètre Beba Zibaba à Betty gauche à Betty droite à beta wana papa nanga pe susu na Yoba ya ba massa nanga mikolo na tchaka ba massa nanga na molongo papa tisi kwa zana kini azaka na kini papa tisha zana kini na ba massa nanga lokola Percy Bokako Mirador. Merci beaucoup Mirador. Eric Jamba International. Pe ba mote na yo masa nanga JDFM, masa nanga Tita Bosengelelo anniversaire na yo. À toi Kribo, ba bengi Tarsi Jaune, Charge Alemba, Christian Dior Lolendo, masa nangai. Na pesi ba masa o nyoso tu balinga ngambote ba Christian Zenga Mambuleka bato Pipo Zenga. Babimbonge fuka melaka e Pipo Zenga. Merci na yo. Azate oka keina.